mais Karine mutapesa kanga adresse ata toka kokuta ye kuna pa mwana wana te to lingaki kaka to kangisa ye po Karine mutapesa ka biso adresse na ye adresse na bango ko to vandaka donc muto azomona ndeko na ye o mona camarade na ye ayebaka alingaka ye te po ye mutapesa nga adresse na ye po na kangisa ye ainsi afilera etalinga ite ainsi afilera etalinga ite afi ce qui Karine asalaki yango yenda za zoba parce que ngai ata Karine aza na problème na koluka toujours na protéger ou na boma moto ata tozoloba na te ce qui ye a permettre na Angelica apesa Angelica adresse yende mutu Karine mutako bima zoba mais ngai bazaka na confiance en moi si wana te esili tangu makambu ya basara ebandi omona ngati na sa live na makambo baniki na bafali ngano bakaka ke baza na bana na kati bacha mai na vino bata intérêt ya bana tangu bakangi Sara po Sara débordaki vous la pardon mais Karine mutapesa kanga adresse ata toka kokuta ye kuna pa mwana wana te to lingaki kaka to kangisa ye po Karine mutapesa ka biso adresse na ye adresse na bango ko to vandaka donc muto azomona ndeko na ye o mona camarade na ye ayebaka alingaka ye te po ye mutapesa nga adresse na ye po na kangisa ye ainsi afilera etalinga ite ainsi afilera etalinga ite afi ce qui Karine asalaki yango yenda za zoba parce que ngai ata Karine aza na problème na koluka toujours na protéger ou na boma moto ata tozoloba na te ce qui ye a permettre na Angelica apesa Angelica adresse yende mutu Karine mutako bima zoba mais ngai bazaka na confiance en moi si wana te esili tangu makambu ya basara ebandi omona ngati na sa live na makambo baniki na bafali ngano bakaka ke baza na bana na kati bacha mai na vino bata intérêt ya bana tangu bakangi Sara po Sara débordaki vous la pardon foité Angelica oza consciente ngai nene ya kelekelo na vi tomonana ata 6 fois te Sara tozomonana de loin oyo esalaki peut-être jour tokovanda boyenga na yo 2 fois na vie 2 fois jour grâce masikini alingaka asala émission na yo mpona Yvette ndenge adekonelaka héritier oyo akutanga pa grâce po grâce moto abengaka nga deuxième fois tokutana vite fait pa Yvette na wape soko to conseil tiko finga héritier na banda da ba YouTube wa da banda ba YouTube tiko finga héritier boye bouti kuna oyebisinga yo pe yo banda nga bi ngana héritier non to beta maswani zikité onazali comme no ko yebisa été les gars conseil moi vite fait que mon pas dans un musicien yo bouti kuna c'est pas la peine yo finga moto tosola kangana na téléphone so likamboza Sarah to comment moi kosola ba série ba funda ka biso na ngana yo na ba na les autres wa makambu ya directeur ya victime Sarah to beba na te to swana te so mususu na tia cousine nanga to ba africain cousine nanga grande sœur nanga cousine Judith nayebaka te que maman na tata mwasi na ye o nayebi que ya na yo ya mobali aza donc eza moko ya bafamille eyebi to esika moza bandeko ye baza ndeko na ok pesanga numero na ye ya bongo vite fait toswana te toyei leloko moko te todiskita te
towelela mobali te, towelela mwasi te, towelela mbongo te, towelela eloko te, ata todongolana te, totambola ensemble te. Mais si bitima na mona osala émission moko boye oloba ndeti ndenge moko boye. Nga linga kota baja bato YouTube te, tozalaka nga na WhatsApp. Avant téléphone nanga mona panza. Pour le numéro nde nazala so numéro te pour téléphone nga na bloquer bato te. Nga même na so na mutu na bloquer mutu te na WhatsApp. Na makam na bino ata we bandi makambo soki pe ya je suis Niki. Oyoka voix nanga te. Natanga kombono te nazalaki na kondana ki bato nyonso bazofinga. Tant au côté priton bakangi yo nazwaki information lokwa bato nyonso ndenge yo pozwaka ba information oya kosala ba émission na pesa information lokwa mutu nyonso na information na ngai na finga mutu te na loba mabe mutu te po ngai nga vraiment nasala ba parents pe ngai nazo éducation ba parents nanga eleki mikolo na pesa information ka ndezalaka Angelica, c'est une émission qui va traiter des mots en air. En tout cas, on a séqué dans la YouTube dans la première degré. Donc, nous avons Sarah Angelica dans Zongelo. Au début de la prison, on a une émission soit disant que Keto Keto, ou bien Keto Keto, oui. Et à quand des mots, comme même chose à Kele Kelo, ma mission à voir sur Kelo Kelo. Donc, on a Keto Keto, et ça a et je l'accepte. Soit disant que tu as poison en prison, bamona kinga inene na fivette mayamba. Ce qui peut na ministère moko boito bamona ki biso na minuit wana version na bino liboso que ngai mutayo tu as poison en prison. Deuxième version, na ça na aner. Troisième version la kende ko yiba $400 na sac ya mutu on a kende yiba $400 na sac neti le on a yiba kete. Mais la vraie est allée dans le bateau. Pour moi, la vie, bateau va s'engager à côté pour la coloca qu'on nuit au moto. Ceux qui vont salir union fait la force, oui. Mais qu'on s'engage à ma baie pour la coloca qu'on nuit via moto. Nous avons bâti qu'un moto. Est-ce que vous vendez à un mois? Adora Kakarine. Mais ma caméra, c'est pas la première fois. À ça, on a signé sa capache. Au moment où on a qui est dans la gauche droite, à ça, on va se mettre dans la carine, quand on va bébé ni asalango akendaka pa sinza kapash a monta renti na sinza kapash na Karine te koma makasi ye na base nango autant l'émission manike sabino ke ye muta lobaka ke Karine akenda la nini na polo mo ani na ndako nganga wala la raso Karine benga nie po eza première fois te Karine agangele la miss manga. Mais tellement que c'est important de la côte et talinga te makam na bino. Fix na bino ya kosangana. Ezalaki mabe soubassement. Omoninga naza camarade Karine. Na solaka na ba moura Karine na yebi ki na sona ba moura. Je ne suis pas hypocrite. Karine na ko so atela fifisi wa nga camarade Karine na so la fifisi wa. Et puis ayebi na ko zela te na beba na Karine pour que ko solisa bato ba solaka na été. Et puis si vous avez qui m'a yé, vous avez qui sage. Mouton, vous avez qui n'a mouton, vous avez qui lia. Oh, vous avez qui ça n'y ça pour la moutouana. Oh, bah bébé ni na moutouana. Aïe ko luka bino bato bozana bozo yo kanate. Moutabonga ça moutou malam. Mais le coup la but na mine qui ba vu, but na mine qui buzz. Yonga bokende ko yo kana. Au sein de l'émission, lobby a changé. Et comme Bamona qui a été dans minuit, Bamona est grâce. Mais Sarah, on est grâce. On y est billet. On y est billet. Dans la Kinshasa, à Toko, ça n'a raté. Pour ton information, grâce à qui est dans la prison chaque semaine pour ma Sarah, on a vie. Le coup d'ailleurs, qui est dans la prison, je suis OK, prison. On a un jour à souk qui est dans la prison. Ils ont daté dans le mois d'août. Et que là, quand le président Massaro. Lobby et l'homme n'a tiré qui au poison et comme il y a qui n'a pas de poison donc si donc vous avez constaté l'émission on a qui n'a tiré le poison donc yo sera au ben qui n'a pas présenté et ben que yo mon qui grâce mais yo le baki qui zanga pourquoi mon terme B donc son likambo peut-être
Dieu merci. Ceux qui mettent poison solo, tout ce non selon you. Ceux qui poison solo, Dieu merci que au coup vite. Parce au coup faki. Le quoi ngai conscience ngai à l'aise, ngai na se justifier te kande na lobaki. Le bateau sur nyomba ah fio za mabe achina muninga poison. Mais conscience na yo, oza na bana. Oza mama. Oyebina keza nene ya te mutu na mona ki na prison. Mais pona kaka koluka ko nuire moto, pona kaka ba buzz. Bobimisi kombo nanga menga na za succès te. O sa ke mission ko bi ke na za na succès te. Nsaka na salika une année na YouTube. Bana une année on a ça chaque jour tende bino bosala. Pour vendre les sims ke nga na tika YouTube na kombo nanga ça ba couple nanga na page nanga. Oyeba ki très bien ke za ki ngaite. Natala qui live non, so Nathalie te na kosi. Natala qui. Bon. Le temps et résoudra nyonso. Mais bino bosali même pas 2 mois ensemble. Au moni bosali même pas 2 mois. Pour la nini but na nous qui ya motema mabe. Ce qui boza na problème na Karine nga za Karine te. Ngai différent nga za muka la Karine te. Nga na Karine na simate peut-être Sarah yo vendre nga la Karine te. Tout na madame Angélique mutu bosala ki camarade. Ndenga la Karine to vivaka. Nga Karine ko tinda ngai loko te. Par contre ngam na pekisa ke makambo belé. Bon ça l'émission bolobi ke l'homme changé comme Angélique a bisa ki OK. Oh otanga ki madina nyona bosi setenga na otangela bino kombo. Ke madinga mutatinda kinga. Yebisanga Noela ko tinda nga na yo chelo poison na prison. Bo yo ne boyebani. Yo Sarah na lo ba Noela bengo de parce que Noela social comme na 12h, na 12h 1 minute nga nene na yebi yango. Pour ça pire sœur nanga. Là pour ça l'émission lobby que Angélique a bisa ki OK ngai Noela mutatinda kanga. Mama Noela ça la Noela na fali ba solate. Noela a kotinda nga. Ce qui peut na makambo na yo soit disant na yo tshelo poison so pena ça nini. Et tant que qui. Donc yo moko balance pour Sarah au moins yo za na famille bien. Oza camarade ya copine nga Florengolo. Okola na pigeon. Nga za mutu te parce que to yo kana te fona bongo la ai na komisa ngo Z non. Okenda classe. Pourquoi faut ça abuser ba lokwa ba tunyo sur internet, lokwa ba internet kenda ka bongo, do yo be faut ça ka bongo. Oyeba ki to ke likombo oyebisa yo zo tenir te. Mais pour la rage bête, pour tomber dans la rage bête, il y a muto bosola te. Yo boswana te. To wela et l'autre côté. Pour la rage comme ça la buzz d'internet. Au préféré oyebi ke makambo oyebisa zo tenir debout te. Mais on préférait on dit mango. On a quand on look à salir nga. Nga dena lobango. Nga ala YouTube muta ko salir nga azate. Au moins ni Karine ou azak camarade na nga so depuis 2010. Ayeba ta comme papa moi na ngate. Ayeba ta mobali na bimaka ite. Ayebi vina nga ite. Donc à combien plus fort bino ba tonte mo na ba 2 fois 3 fois. De yomo kopo Sarah penzo kenda classe. Mais oyebi ke muto azo ebiso likambo ezo tenir debout te. Mais pour la koluka ka bon la tisa mutu moko bo casque puis bon la tanga casque ngo. Bon non parce que nga na to swani ou to zwani ba eloko moko boye parce que kaka na za camarade la Karine et que bino na Karine bozo yokana te bo libo bon la tisa nga chapeau wana. Na beno kipete. Bolongwa na za aner. Bolongwa ki ke na ko tshelo poison. Samedi passé na Monica au posté nene a keto moyiba $400. Otu na bato bazo benga nga. Moi ça bongo c'est bête. Pour ça la ba émission ba vérité. Moni lelo. Lo siko za ma preuve ya makambo Angélique ebisao. Noela tinde dio. On peut Noela ko sali kambote sanga. Nene a ibi $400. Nazo tu na $400 ngo ya nani? Après na bia za ma YouTube et dalingate. Ba nene sa na vidéo na beno sa vidéo pona loba nini. Po
asalaka bémission vérité vérité soki nayibi 400 $. okozela te ke nene ayiba nene ayibaki 400 $. ya mama interne azali awa azolela ke nene ayibi 400 $ na ye mpo na ngai c'était bête. bino ngai nazalaka na faux compte te ngai nene ya nazalaka na faux compte te preuve anini akuna telefone moko mpo mwana nga panza telefone mosusu nabe nonandango te mais jour ala lundi ou mardi tondonsa direct nanga nameke mwa oleka nka mbangu ta bosala na mabe bino na bino bato bosala na mabe na ba YouTube bato bozoka mbongo ya YouTube nga nazoka mbongo ya YouTube te bovandaki nese bato nyonso ke bovanda te nake na koto Angélica nayebi te soki nde ezalaka ténèbre na mwana nzambe esimbaka te po conscience nde ezalaki nga na yo towelela eloko te mais ça date nakoyebisa bino likambo nga nagangelaka Angélica oyo azalaka na rage na nga nayebisa bino yango lelo ntango Karine na bando obebana na grâce te nga nayebi Angélica te auta bavoyage na ye moko boye Karine nayokaka kombo na ye moto ayela Karine ye copine na nga Benita Dondo la brésilienne azala na poto ye mpe Angélica na Benita babebanaka makambo lokutaka ye apesa ye Karine alingaka yo aza fanatique na yo alingaka mabanga ntango Karine abanza obebana na grâce tem ntango non avant ko Karine ando obebana na grâce temo plan yo Angélica mobali na ye abalaka ye azalaka pure vie ya Fabricaz plan nyonso bafabricage kuna na Christian Decon bazalaka kosala mpo badestabilize Karine na grâce temo bazala kosala yango en complicité na Angélica loko azalaka fan ya Karine nyonso aomemelaka Karine wana grâce temo azana na ndako ya Karine naoloba grâce temo akufi te Karine akufi te Angélica akufi te même Fabricaz akufi te ya Christian Decon akufi te plan nyonso baobenga grâce baobenga sikoyo tozeli tomoni mpe appel yango eye koleka jour moko baton Karine bakoma mpe babana grâce ndenge ya solo Angélica ye na lisolo elapa Karine na ba 19h tala kutu grâce alobi nanga alobi na bongo ndeni mobenga ndeni obozala nabenga ye abenga grâce tovandi ngai ye Karine si je me trompe pas tozala na tanga mabedi so tanga mabedi azalaka te tozala biso misato grâce abandino na grâce na voix c'est grâce mabani ase mosuku angalakisa biso ke aotiela grâce akatela elinga ti oh madame yo makambo yo olingi oyebisanga nzoka nde pa grâce azalaki koloba makambo mosusu grâce à comprendre te ke oyonga na totosola bolobi boye awa olingi obaluka grâce atimba à comprendre ke Angélica alingi asalisa g moko boye grâce apetela ye grâce asali ko aflashe loko moko na soni akati telefone ndenge Karine tobanzi loba nene esi Karine ngambi Karine yo ozalaka na baconfiance oyo ya bato yebi te oza na baconfiance na bango amwa teke fio aza clair te nalobeli ye na miso na ye nalobeli ye na nsima mokongo te jour asuka ngai naye tosolola yango wana nayebisi mais comment yo olobi ke grâce alobi boye mais na telefone okoloba te ntango grâce abetele yo esili tomonanaka te nakoma omona ye kaka na batv nakoma omona ye kaka akota tro makambo bakangama mpe binemi na Karine apres balobani ntango bakangama binemi na Karine mpe afingaka ye nde esalaka kaka akendaka mpe basinzaka basi babiloko babongo makambo asali oyo sara mo makambo asala oyo sinzaka pasi akotaka so na babese te me akufi te aza na bomoi makambo sinzaka pasi esalaka kaka akangisa ye eutaka wana asali lokwa ake mpe asinzaka pasi to Karine abengani avanda asinzaka pasi ba 2 mois amontele makambo nde boyoka makambo esalamaka nde sinzaka pasi akangisaka ye akenda namonaka ye te nazalaka nanga mpe na YouTube na ye te eloko te basali na banzi ya internet sika tenga mpe na grâce tozalaka osolola te bakangi Gloria Hollande qui est mon ami avant nazala camarade ya Karine tokola veni moko na Gloria Hollande na bondane nawanga na yango te Gloria Hollande na Karine bayokana te me ngai nazala toujours camarade ya Gloria
Pour ne pas que ma salle on est YouTube. En vrai, ne pas que exactement ya monter maté pour muto on luka couple on luka alia. Bakangi Gloria premier jour la quête deuxième jour la yebi comportement camarade dans la Gloria. Na ila kangi wapi? On a calme. Akena calme la moni Gloria. Avant de kulibanda ta moni nga isna azo zelo ya to ngomo ande ngena sikelo. Ta sécurité non pas pour mati. Elle sera tout justement au sali bien. Après singa téléphone na ye. Abi, ni a forcé la ngama comment parce que muta sûreté ya ko pesa téléphone nanga. Zo téléphone nanga. So la na vie rambo ko fiolo mide lokola ngai. So la na fali akanga ba comment ba tufana sama ba bien na ye ba avocat na ye. Ba zo so ba ka ntaba so na Gloria alors que bon so la nanga. Na ju téléphone na Gloria. À moment na moni grâce libanda. Na grâce tozaka komona na te, tozalaka kobenga na te, tozalaka kosola te, pona makambo ya bana na Karine akotsa kombo nanga. Grâce à moni nga libanda belinga cake. Na idongoli abanzo seka. Ti on no sa ni ngole kanga. Na moni ke azaleki. Mama ba YouTube on la conception nga. Na mona ke la bata poto. Mutu ba panja kabatu. Na isa atika ngai keke. Azaleki. Tu kompenga pe na bunge na bayana nga. Mo peza nga tanto na biso Mathieu Kiti. Ngana mama ni na biso pona ngai grâce na zwa ngana na lobango grâce na zwa ka eloko aleki na nga. Grâce. Po mutu muso ko sengo pardon te ke limbisa nga boeboete. Mais façon kaka se comporter comprendre que muto a s'excuser autrement. Pour azape jeune fille. OK pour boudin, OK pour betanga kara. Mais tant que moi na ye, cake avec non déjà grâce à benga nga yaya. So pas benga na kombo akataka cake. Ti lelo attendre ça na star comme star bogo. A respecter grâce à ngom sous na miss na nga sala raté. Na yana to bote mamorote. Pour la qui c'est que nga na za yaya yo za leki. Na on respecte, on peut respecter nga. Grâce à cake, ni on betanga kara. Mais ça, tu vas dire, je suis là. Il ça comme notre nom, quand on a sa Gloria, pour vous, ça pété, pour les chances, il y a boy, tout ça, des jours, la lité, boy. La que l'on a Gloria, petit comme on la police, et tika boy. Gloria, avec les bandes, on est à parce que là, ben, on est à ça, on a boy. À sa camarade, nanga. Gloria, c'est un téléphone, d'ailleurs, pendant 2 jours. Ngam na sa la téléphone na ye pour la sona ba avocat na ye pour la sona ba tout quand les accusations na cacho na mi balde OK pour panga sa fit pour yebi kenga la camarade de Karim qui ça va Karim mais attends la nyo so on était parce que yebi nga si mutati que le téléphone appelle son mot de passe na ye ba ba fille pour ça muto a yebi moi comportement dans moi mkie et ça na grâce to solo la wana. Alors, la mouka zo biso moni Angélique basani émission a finanga ma cause ça c'est quoi? Dis-moi nana à l'occasion de rien. La mouka la 5h ba tindelinga ngo na luki et c'est Angélique Zalara na yebité. Ba yo pesa nga adresse ya muto basala ki na ye. Nga na réclame comme na YouTube dé. Tonga na koyaka ko finga a dé. Ba pesa nga adresse 6h. Na mi sopela kumai to so na sopa mai na kosi na brosser kaka na ti pantalon na t-shirt na catch na kiti ti ba mutu basaka na émission ti ba ba on a toqué non toqué voilà nga ba ta rencontrer facilement on dirait yeba ki abata mi na 20 kawana na bi lelo no kende te akoya awa to régler en face parce que nga oko finga nga la téléphone. Au final, la YouTube me répond, mais boy. En tout cas, ce qui a bêti, c'est que na papa bisoté. Pour que nene on a mis yebi, surtout que nous avons raison. To soit na te, to finga na te. O ega na YouTube finga na. Na ko leki ça. Mais les gars, on se dit que non ko leki ça te en tout cas, ça moi c'est ce qu'il faut betanga. Na bi na ko keniti na vanda wana de 6h à 11h du matin. Na yo benga mwana on la téléphone ya bisi nga bi nene ya oh oui nga bi na za pa na bino yeka ko expliquer nga émission o sala ki na téléphone
makambo nyonso fingaki wana yaka koexplike yango en face navandi wana umena namokoyambo badisa ko nabenga ozaka wana ngapi nazaka wana kete navandi boyamoni voiture na baagent ya kalamu ebele bakontiere panique naisi bakusi na batuza na bango abi tokota tokoti nakei kalamu nakomi na kalamu déjà Angélica aplanifiaki déjà terrain aplanifiaki déjà terrain ngape nayebi te naisi bango peut-être bango bafingaki nga boyeboyeboye na parke eya normal ata bato bafingaki yo mais soki okie mpa bato ekobaka violation à domicile namoni avocat moko aye wana nayebi na nga kutu te po naexplike oke bango bafingai nga nga nayaki kobundisa ye te nayaki ayebisa nga pourquoi afingaki nga toza na problème te ya moko inspecteur wana ekomi ba 16h 17h ayebisa nga vanda wana zela nazoya nzoka nde déjà baliaki complot nde ezalaka nazalaki subul parce que depuis mo ekutu bakopi na nga baoyebisa ah mais benga yo mpe benga nga yebi ah makambo ya youtube nga alinga nango kotisa makambo ya famille te to barelation na yo te mpo eza makambo ezalaka trop bête ebongaka motu aya osecour na likambo bo oyo eza ata likambo mbongo likambo ya valeur makambo ya youtube c'est trop bête au 17h 18h 19h 20h 21h oh ekomi ba 20h na yo surtout ah nabi esalo te nayobenga papa biso nabengi baseur na ngai nabengi mbanto benga papa biso kuta sika bi yo bakangi yo depuis 11h ozoya kobenga bato na 20h moto azali na dossier telefone eza okangama papa biso azwa ye na ba 23h akosi oh vie ngai ntango namonaki kombo natunaki soki aza na famille baloba awanganaki lobi nango aya 5h du matin bakomisa na kasho na 5h te aya na petele na tomboka eyosala après namoni ye Angélica ayaki oya wana atemi mosika na banzo tomboka akei esili wana tomonanaka te na likambo nzoka nde ye moto akomplotaka likambo wana oyo ke toswana te towele eloko te mpo nakangaki esongisongi na makambo ya grâce nalobele empesi mpe koloba te ke boye oyaka koloba ke te oliwebi te ke makambo oso eza suspect koma boyeboye ya bongo eleka akei pa Karine ntango ya Karine tosololi na makambo ya équipe nationale jo amoni nga na bandi koposte nde Karine aosona bato ya équipe nationale abengi Karine mpona koyebisa yo Karine bato bakendaki soki bazongi omwa teke babosani eloko moko Karine arépondre ayebi bakobosana nini ngai naza na poto Jaël est en Afrique du Sud, Pamela est en Belgique, Jaël est en Afrique du Sud, Pamela est en Paris, Afi est en Orléans. Na Orléans. Tokotambo wadala la soki wapi yango tokotambo la teke tokotambo na kisaki kosala ba nini ezaka ke makambo kosonela ki ezalaki kaka bato moto bazoya koyebisa biso toza famille totie na se kosilika ye na Karine ezalaka wana sinon oyo Karine ayebisi nga nayebi te so baza makambo na bango mosusu oyo Karine ayebisa nga yango wana Angélica okepa afi Laurent ayebisi afi Laurent nene azomona Karine sœur na ye azomona Karine ndeko na ye eza na ba audio mais ntango biso tokomplotaka mpo tokangisa ye na Kinshasa ntango alaka kobundisa mwana wana mais Karine moto apesaka nga adresse na ye ata toyaka kokuta ye kuna mpa mwana wana te tolingaki kaka tokangisa ye mpo Karine moto apesaka biso adresse na ye adresse na bango koto avandaka donc moto azomona ndeko na ye oyo amona camarade na ye ayebaka alingaka ye te mpo ye moto apesanga adresse na ye mpo nakangisa ye esi afi Laurent etali ngai te esi afi Laurent etali ngai te afi soki Karine asalaki yango ye nde aza zoba parce que ngai ata Karine aza na problème nakoluka toujours na protéger ou na boma moto ata tozolobana te soki ye apermetaki na Angélica
apesa Angelica adresse yende mutu Karine mutakobima zoba mais ngai bazaka na confiance en moi si wana te esili tangu makambo ya basara ebandi omona ngati na sa live na makambo baniki na bafali ngano bakaka ke baza na bana na kati bacha mai na vino bata intérêt ya bana tangu bakangi Sara po Sara débordaki vous avez la pardon. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani a danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc on a ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani a danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc on a ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani a danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc on a ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.